Très heureux de vous retrouver une fois encore sur ce plateau de Congo Essengo officiel plus télévision pour échanger avec vous sur l'actualité qui domine en République démocratique du Congo. Vous savez, les jours passent et se ressemblent presque, les mêmes sujets reviennent et persistent encore, tout simplement parce qu'il semble y avoir beaucoup de blocages dans beaucoup de secteurs. Très heureux une fois de plus, parce que ça faisait très longtemps que nous avons analysé ensemble avec vous sur les différents sujets qui alimentent l'actualité en République démocratique du Congo en particulier, pourquoi pas dans le monde en général. Alors, pour ce jour, il y a deux informations qui alimentent l'actualité en ce jour du mercredi 6 octobre 2021. Vous savez, l'actualité, c'est d'abord les confessions religieuses qui n'arrivent pas à trouver des consensus autour du successeur de Corneille Nangaa. Et l'autre actualité très importante aussi, c'est l'affaire RAM. Pour votre information, la plénière qui devra avoir lieu aujourd'hui, mercredi 6 octobre 2021, n'aura plus lieu. La plénière a été renvoyée à une date ultérieure. Pourquoi? Beaucoup de questions autour de ça. Mais selon les premières informations, le gouvernement aurait demandé à l'Assemblée nationale de permettre au ministre de trouver autant de solutions à toutes les questions qui lui ont été posées. Voilà, ce sont là les sujets que nous allons aborder. Bien évidemment, vous savez comment on les fait en lingala, en français aussi, pour permettre à tout le monde de comprendre l'actualité. Nous commençons par les confessions religieuses. 2 mois après les débuts de discussion autour du successeur de Corneille Nangaa, les confessions religieuses n'arrivent pas à se départager, n'arrivent pas à trouver les successeurs. La fumée blanche tant attendue n'est pas toujours sortie du centre interdiocésain. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, chaque camp, les 6 d'un côté et les 2 de l'autre, chacun campe sur sa position. Qu'est-ce qui ne va pas entre les serviteurs de Dieu? C'est la question que tout le monde se pose, c'est la question que les comètes des mortels commencent à se poser. Même ceux-là qui ne s'intéressaient pas à la politique aujourd'hui commencent à se poser la question: qu'est-ce qui fait que les confessions religieuses n'arrivent pas à trouver la solution à une question? Pour beaucoup qui trouvent que c'est une question simple, et pour d'autres qui trouvent que c'est une question très sensible, parce que les élections dépendent de la personne qui va succéder Corneille Nangaa. Alors, 2 mois après, qu'est-ce que nous constatons? Jusqu'à hier, les confessions religieuses se sont séparées en queue de poisson. Les catholiques et les protestants disent n'avoir pas trouvé le consensus. Les 6 autres confessions menées par Dodo Kamba, eux aussi disent il n'y a pas de consensus, mais au moins les 6 ont déjà envoyé leur PV qui date de très longtemps. Beaucoup de commentaires vont dans tous les sens. Chez les catholiques et protestants, on constate qu'il y a une volonté de ne pas vouloir aller de l'avant. C'est-à-dire, les confessions, les 6 autres confessions religieuses font par leurs moyens pour bloquer la machine. Bandeko, débat et bandindewana. Débat et bandindewana. Qu'est-ce qui fait que les catholiques, les protestants, mopanzi moko, ba confession religieuse mosusu église de réveil kimbangiste orthodoxe musulmane bango pe na mpanzi na bango pona nini bazoko kwa kozwa ba solution te likambo eza awa ekomi likambo ya ko définir ba texte oyo ezali ko régir ba confession religieuse. Mutu na mutu akomi komema texte na lolenge na ye. Mutu na mutakomi komema ba texte selon avantage na ye na oyo biso tozali koyoka po biso toye kopesa point de vue na biso te, mais toye kopesa bino oyo tozali koyoka na oyo tozali kotanga na oyo tozali komona. Dès le départ, selon ba information, ba candidat bazalaki à peu près 40 et sengeli bandeko ndenge bozolanda biso bozala na ba détail nyonso wana to. Dès le départ na makambo etali mutakozwa ebonga wana ya seni bazalaki à peu près 40. Na 40 wana bakendeki na makambo ya kolongola ba oyo babande ko remplir ba critères te. C'est ce qui a été fait.
na kolongola wana baye kotikala entre 4 et 6 na kolongola wana baye kotikala mibale na mibale wana selon ba information tozali na yango bake kobimisa moko mais brusquement kaka boye ebimaki ete moko wana oyo bato nyonso bazobenga Denis Kadima moko wana azali candidat ya présidence azali wana pona kotripatouiller pona kobeta carte ya pouvoir en place place mabe bandi nde yango wana mabe bandeli wana pona nini candidat ya pouvoir akoki kozala mutu auti na pouvoir akoki kozala wana te pona kokamba seni matate bandelaki nde wana ekomaki de prolongation en prolongation ekomaki bapesi bango 2 semaines c'est Assemblée nationale apesi ba confession religieuse nyonso tout 2 semaines bakende bavanda bayokana babimisela biso oyo ya kozala successeur ya Corneille Nangaa baza kokende baza koyoka kaka solution te bazozwa kaka solution te bakokende bakozonga après baye kokende na basénat jusqu'à ce que ba catholique na ba protestant bamonaki ke likambo wana solution na yango ekouta kaka na président de la république basengaki audience bakutana na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi po bakutana naye basola naye après bayebisa ye na likambo tali likambo ya mutu akozwa ebonga ya Corneille Nangaa esengelaki kaka ye moko président de la république akata likambo wana mais bokomona ete démarche ya ba catholique na ba protestant eumelaki mwa mingi président de la république aye kopesa réponse na ye tango makambo ya autaki na kanisi na makambo ya assemblée générale ya ONU nde président de la république apesaki position na ye alobaki ke akoyamba ba catholique na ba protestante asi apesaki instruction epai ya président ya assemblée nationale bakutana na ba confession religieuse wana basolola pour que bazwa solution na likambo wana mutu na mutu amemaki yango na lolenge na ye président de la république azali pour makambo oyo eleka na malamu to azali pour glissement parce que bato ebele bazoloba ke quelque part situation oyo mutu azali à la base na yango ezali président de la république alingi makambo ekende kaka bongo ya kobendana pour que et profiter na avantage na ye jusqu'à ce que ba confession religieuse catholique pe protestant bakendeki komon basengaki bakutana na président de la république Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour que président de la république en tant que garant des institutions akende kozwa solution na likambo wana tangu tobandai kozela mokonzi mboka ayamba ba confession religieuse mokonzi mboka alobi akoyamba bango te asi apesaki ba instruction epai ya président ya assemblée nationale Christophe Mboso pour que aya akutana na bato wana baye balolenge nini bakosilisa likambo etali successeur ya Corneille Nangaa tangu tozali kozela toye komona ete Mike Hammer ambassadeur ya États-Unis na République démocratique du Congo ye pakoti na masolo akendeki komona d'abord Mike akende d'abord komona président ya Assemblée nationale basoli pona makambo etali seni aye kolongwa wana pe akeli susu komona ba 6 autres confessions religieuses ayokana asololaki na Mboso podia après alongwe kuna akende kokutana na ba catholique na ba protestant atozali koloba boye ba confession religieuse bakutanaki lisusu mokolo ya vendredi samedi nakanisi kino na ebandeli ya semaine oyo mais bakoki ka kozwa solution te ba deux confessions religieuses ya protestante na catholique balobi tozu compromis te pona bango ezali na volonté moko ya kobo ya kozwa compromis na makambo etali président ya CENI pona ba misusu wana balobi musale se salamaki bango basi batindaki PV na bango et que président ya assemblée nationale ba se contenter na PV wana pour que bazwa compromis atozali koloba boye tozali na blocus total makambo ezokende lisusu liboso te tozoyeba te bakosala nini nalandaki na tongwa lelo président coordonnateur ya nouvelle société civile du Congo Jonas Tchombela ye aye na 3 proposition ya liboso ezali ko vandisa ba confession religieuse na assemblée nationale basala makambo wana liboso ya assemblée nationale babimisa candidat liboso ya assemblée nationale ya liboso ya mibale au cas où
ba confession religieuse ekoki kobimisa candidaté ata na niveau ya Assemblée nationale. À ce moment-là, Assemblée nationale ba botola ba catholique, ba société civile wana, ba confession religieuse ba botola bango pouvoir wana ya kopona candidat ya seni bazongisa ngo na ministère ya intérieur. Bande ko bokomona ete na niveau tozali ko kendele. Tosi tokomi déjà na retard makasi pona makambo etali maponami ya 2023 parce que toko dépendre nde na mutu oyo akobima lokola successeur ya Corneille Nangaa. Soki abimité plus les jours avancent, plus tozo ko kende na oyo babengi glissement. Or tant tozo lo ba glissement ezali na une bonne partie ya classe politique congolaise baboyi glissement balobi et kozalata na une seconde T ya glissement na makambo etali élection. Nous vous avions dit dans notre introduction que nous allons aborder deux sujets aujourd'hui: les confessions religieuses et la question sur la RAM. RAM, c'est la redevance sur les appareils mobiles. Voilà. La question de cette redevance sur les appareils mobiles aujourd'hui se trouve vraiment au top de tous les sujets d'actualité. Pourquoi? Parce que le ministre de PT Augustin Kibasa s'est retrouvé devant les élus de la République. C'était pour défendre cette démarche sur la RAM. Malheureusement, ça tournait à sa défaveur parce que les raisons, les explications que le ministre a avancées n'ont pas convaincu. Et ça là qui m'a quelle les makasi na République démocratique du Congo mobimba batu ba comprendre eloko et les candidats makambo ya RAM T. Dossier ya RAM ezali très flou. Apparemment bambongo nyo surtout oyo bazui na makambo etali RAM ezoye banate ekei wapi. En plus de cela monté ezoye banate bamisu bazolo ba 25 millions de dollars, bamisu bazolo ba 65 millions de dollars, jusque lobby ekomaki ba 150 millions de dollars oyo ezwami uniquement kaka na RAM. Batuni mbongo wana ekei wapi? Point d'interrogation. Ba réponse nyo surtout ezouta na ngambo ya ministère ya PT Antique ezali ko convaincre te. Entre autres réponses comme quoi mbongo ya baramu wana yango nde sali ke ba créer ba wifi na ba université, ba pe bazana ba université ebele bazolo ba ke bazo vivre na bango pe ba wifi yango te. Et finalement on se pose la question, mbongo wana ezali ko kende wapi? Démarche ya ministre e bandaki wapi po ekende wapi? Tokobeta lisolo. Tomonaki que depuis 2020 na basuka je crois entre juillet, août, septembre, octobre kino lelo to se retrouver to komina makambo na baram bazo benda biso moi ba osombi crédit ba bendango lelo yo ezali soki osombi 100 unités nyonso to ekei o se retrouver na 0-0 okosomba finalement bazo benda yo crédit ozoye baté en fait ezaloko lozo bwa ka mbongo na libulu na kyolo bana lolenge wana obwaki mbongo na libulu. Alors bato bakomaki koyimayima pona nini bato bazali koyimayima. Il y a un sérieux problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. La majorité des Congolais est pauvre. La majorité des Congolais est pauvre. Niveau de pauvreté zali na Congo, ezali ya ko expliquer l'issue. Alors, les gens qui vivent avec le moyen de bord, mutazo vivre na $1 par jour pour kaka alia, mwasi na bana na yeye moko, $1 par jour pour alia, azali ko somba moi crédit na ye 500 francs, moi 1000 francs. Après na minute muke kaka na kotia na kobenda yango non. Et comment qui komema batuti na révolte. Et comment qui komema batuti na révolte batu bakomi koloba trop sur la RAM. Batu balobi trop ba fingi boyebi ke mutu soki azana nzala akoma koloba n'importe quoi. Il a fallu que les ministres parlent. Et c'est que Augustin Kibasa a les calibosso ya ba députés nationaux, a les calibosso ya chambre basse a expliqué démarche ya RAM ezali nini, bambongo ya RAM ezali ko kende wapi, musala na yango ezali nini. Après plusieurs fois ko kima question wana, encore que pe ba remarquer que na niveau ya Assemblée nationale que président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso azo linga ko interpeller ba ministre té et comment ki ko komela yepe moto na rentrée parlementaire oyo uti ko salema le 15 septembre président de l'Assemblée nationale alobaki ke ba question nyon surtout ba interpellation ya ba ministre tout royo et ko salema et parmi bato aliboso ba leki na interpellation ezali ministre Augustin Kibasa, ministre aleki na parlement
alobi oyo akokaki koloba mutu na mutu alandaki yango na lolenge na ye. Mais parmi ba éléments oyo ebimaki, comme quoi entre guillemets nga na yokaki yango te, comme quoi d'ailleurs grâce ya mbongo ya RAM ils ont contribué na gratuité ya école, ya enseignement. Eloko ne bomaki lisusu. Et bomi lisusu ministre makasi pona nini parce que déjà dossier ya gratuité ya enseignement ezali ko créer problème makasi tozana rentrée scolaire ba nebele bazongi na nous classe te ba province ebele bazali na ba grève. Ba province ebele notamment Congo central bango ba annoncer ki yango officiellement ki ba kosala ba kende classe ba enseignant ba kotangisa te soki ba moni clarté na ba nord sud ki vukuna pe ezali ndenge moko. Alors tango komaki ke ministre a se défendre pona makambo ya RAM après défense naye conclusion bimi moko ezala na bato bazalaki na parlement ezala na bato bazali libanda les Congolais lambda ndenge balobaka les comètes des mortels conclusion bimi moko le ministre n'a pas convaincu mais batikela ki moi marge muke akoki ko se rattraper mais député national oyo interpella ki basa a elobi boye le ministre a deux choix. Le premier, aya apesa ba réponse et ko convaincre biso Assemblée nationale, tokota na logique naye, ou carrément a démissionné. A démissionné, mais avant à démissionner, ba suspendre PRAM. Ministre, député national a interpellé qui ministre à lobby bongo. À lobby soit aye a expliqué biso a pesi biso ba argument convaincant de betele maboko akei ou carrément à suspendre RAM na yewana mais na ye moko pe a démissionner. A tozolo ba na bino boye bandeko to ebaki ke ministre ya PT Antique Augustin Kibase sengela ki aleka lundi le 4 aleka kité asenga ki aya koleka lelo mercredi. A tozolo ba na bino en direct na émission na bino ministre Augustin Kibasa a koleka lisusu na parlement pour à défendre démarche na ye ya RAM. Gouvernement esengelier batikela lisusu mikolo ebele, c'est-à-dire se repousser à une date ultérieure juste azwa ngonga ya kobakisa ba argument kobakisa ba élément ya réponse oyo akomemela ba députés nationaux. En même temps FCC a salaki déclaration na ye lundi balobi pona bango le ministre Kibasa alakisi ba limite na ye alakisi lolenge nini na ye kokamba ministère wana ba moni clarté na makambo ya RAM. Par conséquent ministre Esengeli a démissionné na lolengo na ndenge tovandi boye soki tokolobela en termes de sondage en tout cas lelo 70% des Congolais, je dirais même 80 balingi copie ya RAM wana te démarche ya RAM balingi yango te. Batu mususu bazo sala banalize ya bwanya balobi boye démarche ya RAM ezali mabe pété mais lolenge ministre memela ki yangonde amemi yango mabe esengela ki kope ya RAM wana ou bien likanisi ya RAM wana esengela ki eleka na ba étape nyonso tout ndenge ba dossier sensible o ezali lié directement na population elekaka, c'est-à-dire ba discuter yango na conseil des ministres, ba memi yango na parlement, ba étudier yango na parlement, ministre ekoleka na parlement, a lobeli yango, ba discuter na ba députés nationaux, ba échanger, ye apesi maele na ye, ba députés nationaux ba pesi maele na bango, s'il faudra quoi associer ba technicien na makambo tali téléphonie cellulaire ba associer bango pona kolakisa que chaque fois que ba banda ko benda congolais mo mbongo mike wana congolais a sentir yango te mais oyo bato bazo sentir yango biso nyoso tunanga mutu nazolobela bino boye nya pas longtemps na hotel ko tia crédit ya 3000 francs bandeko nyoso to ekei compteur na ngai la kisika ka 00 ba misusu ba panza ba téléphone ba misusu blague moko na landaki yango euti na Goma kuna mama moko azoteka na cabine ndeko moko ayeko somba crédit asombi crédit nyonso to ba ke nango mutona lobi ke mais otindelinga crédit alobi te na tindeli yo crédit de commence à lobi ke na tindeli yo crédit alobi te nga na moni crédit te na tindeli yo crédit client a lobby que ngana moni 00 ana et créer débat a lobby a
mais yo za ko insister o ebite ke ram azo benda crédit alobi ram mobali na yo ndazo benda crédit na mitu na ngai na mitu ya batu et créer débat na suka client lokola client zaki makasi koleka mama wana client botoli mama wana ba mesa na ye non surtout na parasoleil accueilli. Donc pour dire que likambo ya ram oyo je suis sûr et certain que ebibiseli bato ebele bakop et là l'ICP bato mususu banzala. Tout simplement pourquoi? Parce que tant que tu as 5 crédits, il y a 500 francs. Et ça peut être que tu boye, tant que pour que tu aies de la mbongo, ainsi de suite. Mais mbongo na ezo kende kaka bongo. Place ministre a faillir. Et ça le fait qu'il y a une démarche unilatéralement. Bazuka décision mbalamoko babandi ko appliquer ango les pauvres congolais qui ne se retrouvent pas mbongo wana nusu ezako kende ezali ko kende. Donc na minute ndenge tozolo bana bino boye ministre akoleka lisusu na parlement se repousser à une date ultérieure. C'est-à-dire quoi? Session ezalaka 3 mois. Donc ndenge tozana octobre boye akoki ko ya koleka ta na début décembre pour que apé sa réponse na ye. C'est un dossier à suivre makambo ya ram Tokolo Belango semaine prochaine. Merci.